Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, ezali yanga bino se Rebecca na ye, lisusu pour na partager na bino quelque chose au Seigneur a na part, na nga na expérience au na vivre, na au Saint-Esprit ala kisinga, nzamba za mutema malamu, neto ekomami na Bible, nzamba za mutema malamu, bon mengono ezali ngolu, soki Seigneur vraiment sali au grâce ngolu vraiment, ya koyeba eloko moko esalama na vino te bombama, c'est une grâce. Yango monike na ye liboso na bino le peuple de Sion, Israël ekolo ya Jacob. Na ina kosolola na bino bana na papa nanga par rapport ya oyo Seigneur m'a montré pe asalinga na vivre yango pe nini o ya lobi en tout cas eza malamu mingi. Mais avant to kota na message eza vraiment très profond. Message o pe vision oyo ekosunga bato ebele bako comprendre pendeni ya kobondela po bazwa lobiko. Yango na talati na to bondela totika moma o na maboko na Nzambe. Amen. Yawe Nzambe na pesio merci po toza Nzambe na nguya nyonso. Lelo na ekomona tina ya bomoi na ngai sikoyo. Tongo na lingai na miboma Seigneur na sisusidaki na salaki babiloko wana bakisi na mela. Na melaki yango meyobikisaki ngai Nzambe. Na comprendre que elembo tiaka ngai nazalaki ya mokili te nazalaki ya yo. Talatino landaki nga na mai bilima tombakangaki nga obikisaki ngai. Talatina na l'âge ya 4 ans tu m'as sauvé. Talatina Seigneur Jésus na kati na masumu tu m'as fait sortir dans les ténèbres pour bimanga na lumière na pole na yo pour nazaki ya lumière nazaki ya ténèbres te. Je te rends grâce Seigneur na tout ce que tu as fait dans ma vie Seigneur. Je bénis ton nom ce matin dans la grâce que tu m'as accordée Seigneur pour parler à ton peuple Jésus Yoshua Mashiach. N'a pas molibon sambe na yo. Gloire soit rendue à toi Seigneur Jésus de Nazareth. Na pesio susu merci papa. Kotala baboti nanga liwana bango zalaki normal te bakufi parce que zaki liwa ya bato mokili. Baleki nanga bakufaki parce que liwa bato mokili. Mais comment ki na to bali ngai yo boyaki. Seigneur ndimena tikala ngai moko sa papa sa mama sa ya saleki. Pote yo batelanga po yo bundelanga. Merci Seigneur na libota munene ki yo fongola osalanga grâce ngolo. Yako yeba yo Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci lelo na yako yeba tina na ngai. Pe na yebi tinda na nga na kina sena mokili. Merci ko tianga na kati ya mission na nga pour un jour soki na kufi na kende en paix Seigneur. Pour na saletinda oyo yelaki nga na mokili. Otindelaki nga na mokili. Na tiki bande kuna ngono ba yebi etinda na baona sina mokiti na maboko na yo. Baluka yo pe ba yeba yo Nzambe. Na tiki moma na maboko no molimo mo santo parle à ton peuple. Zwa kembo na o esika nga na vandi Seigneur zwa kembo lokumu ezonge pa na yo Adonai le créateur de toutes les choses mokonza à l'univers. Tu es bon, tu es merveilleux, je vis ta bonté dans ma vie, c'est ça que je témoigne ta grandeur. Na laka yo soni nanga lokumu kozongela yo papa. Do monitina nazo témoigner yo papa. Un jour mokolo wana yebisa ngai ya solo yo lakaki ngosalaki yango. O témoigner nga pe liboso ba oya yo na kombo na Yesu Masia. Ba bakolanda message o fongola ba mato ya molimo ba yoka ndena lito ya lola pour ba comprendre. Maté ya to asenemeza ko ganga te mais Seigneur ils ko comprendre vraiment o uti pa na yo. Je te rends grâce, je laisse tout entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. To bondel bongo, to lobi amen. Zamba zwa lokumu, zamba lola akuma mana ibandi kunanga. Nini o ekomelinga, pe nini Nzambe alakisinga, nini esalami na bomo nanga, na lingina partager na bino. Pour comprendre une expérience o to leki na yango, na témoignage 20, suite nango na otiela bino, mais o ezali mususu. Biti ya témoignage nanga, ezaka yo comprendre quelque chose que diable nenge abebisaka ba vie ya bato. Diable nenge ibiko humilier vie ya bato. Vraiment zalaki na posa na servir tongo nga ba demona ba bimela nga ba bibiso to prépara kayo po sala mutu na biso to banda o préparer OK kuna na ngambo wana ndenge nini na éviter ko préparer bango banda ko préparer nga lobina banda oyiba na ba banque parce que nazaki ndoki rolia batute mais nazaki ko sala makambo mabe mitema ya kolongola bazemi ya ko sala makambo nazaki ko sala c'est la sorcellerie. Ezaka tolia kabatu ndio zalandoki motema mabela méchanceté motema makasi c'est la sorcellerie pour nous on est partenaire na misala ya diable eza ensemble de choses ko porter yo okende na enfer ozo mona tongo ozo yipa ozo tonga baningo ozo motema mabe
oza jaloux na baninga oza motema moni baninga bamata te babonga te donc eza motema mabe ou bien oyebaka passé ya mutu wana bongi lelo okomi koluka onuire ye to bimisa passé wana pour faire baisser c'est la sorcellerie. Soki oza na makambo wana c'est le moment ko débarrasser na yango ko sokola motema na makila na Yesu eza gratuit. Amen. Peuple de Sion tozo partager na bino na bongisa caméra ngalinga ba posi na bino ka toke na bino boy. Eloko nini ekomeli ngai eloko nini oyo esalameli nga oyo ezali mama na likambo video ezali kutu mulai te bana na nzambe bosala attention nano na oyo ezali bible ya telefone to ya iPad to bible otie na portable to bible otie na tablette na to bible otie na soki na ordinateur pe batiaka bible je ne sais pas eloko nyonso ezali kaka oyo tozosalela comme batelefone yo télécharge bible otielaka bible motema ya oyo télécharge na yebisa bino na lala kite na sambelika nde tosambela na butu na komi fatigué na mata na mbetu na lala kolala na lala na nika moni nde avant mutu nyonso lala eloko liboso asalaka jamais atikala miso ofungwama boye jamais alingaka kanga miso ndinga Rebeka na ngai nakanga miso tonga na lina kanga miso ka boye mamona vision nazomona ke besprit mabe baye kobundisa nga ba démon me batelemi na porte ya rideau ya chambre bazozelanga na lala po batake ngai po ebele balinga kotake biso pandaka moto alali babimeli yo bandi kobundisa yo to bafaiblir yo bakangi yo babandi komenase yo to babeti yo eloko to nini bato ebele bayebi ndenge elekaka ndenge elekaka panda sommeil sikoyo ntango nzambe alakisi nga asalinga ngolu wana eza grâce namoni bango na vision nabi ça va pas de problème nayebisi bango boyebundisa ngai bokende te bozela nazwi sikoyo telefone ezalaki ka pembe na kiti nazwi yango nabandi kobeta pa nakomi na bible na nga na klike na bible ezosimba te na bible ezalaka so natiela bino eza na telefone mosusu na bosani soka natie kaka boye pa efongola mbamo boyebi ndenge efungolaka efungoli mbamo oke yo mati oye na vexe na yo ofini obimi oke na nini chapitre ngo tanga soki nini vexe ofini obandi kotanga boyebi ndenge ezalaka bandeko na bible nyonso ya lingala bandeko bolande sikoyo bien molimo mosantu asosolisa bino botuna pe saint esprit de Dieu na baoyo baza na molimo mosantu na baoyo bazoyoka ye nanu te botunaka moko ezali kotonda ya oloba bandeko na bandi koklike bazokimisanga baécriture baesprit wana namoni badémon wana babimelinga bayaki bamenasenga bazokimisanga baécriture na fina boye baokimisa baécriture nga pas de problème quand bomoni bible ya telefone comme na telefone bozo travailler na bisprit na bino bokimisanga mpe bible nga mpe naosowa na bango mpo namoni bango baza wana nga bokimisa ngai baécriture na bible ya telefone savanga naozwa bible ya papier kaka nguya na bino ata bolanda satana na nsima namona bino bokata fei nde na ondima bino mpe boza bademo ya nguya bowuti na nsima mokongo na ye nde na bandeko nazwi bible na ngai ya fei nafungoli na ye na psaume na ngai na banda otanga psaume 35 mpo na nini esprit de Dieu ange de l'éternel amettre bango afuite mpo na bondela nde nalakisa bino abenga na bango nazwa vertu wana mpo na travailler na vertu wana ke molimo na nzambe achasse bango bakende nde mopepe ekenda boyebi partout wana na psaume 35 siko to nazwi bible na fongoli nakomi wana na bisiko bokata fei natala bino to bokimisa baécriture koma pembe awa nga natala bino nabandi kotanga nzambe asalenga grâce naye kosanti ke kimia na ndako bakei nakangi misu boye nde na bandi otanga na vision na bandi oluka bango mpo natalaka bongo lokwa caméra na bandi kotala bango boye namoni bango te nabisene bakei epesanga kimia nalala pongi bandeko nalali mpe nalali pongi bien ozokopa mpo nani Dieu m'a fait grâce mpe nzambe alakisi nga importance ya bible oyo ya papier la Bible autosaka na ya papier est très important à to voyager côté la élite a que na télé la Bible ya portable parce que il y a des combats, il y a des démons et des démons et des esprits et des esprits. Amen. Oh que mkomso ngo tanga pena boyko ezo finana te bakangi yango to balongolango beti bo balongolango on habite so bo comprendre donc c'est le quoi ba bloquer yango et ici mbaté na téléphone
comme téléphone ya na babilo na bango ebele neti to ba basine na bango j'espère que bakokota mpona kodétruire ozomona me nakokaki te kotanga bisomo wana na telefone mpo baboyaki soki to natangi bible bakei nasuka même telefone ya biseni eloko bakei nazotala so pene eza bango bato bando basanga bo bandeko nafinika boye temps bible efungwami pa nakei na vexe na nga temps efungwami temps ngabi na bandi kokamwa nayebi ke soki bocomprendre place wana bososoli saint esprit asosolisa bino importance ya bible ya papier toleka place wana déjà eza makambo kaka komelaki nga na ngai na partage na bino bonéglige bible ya papier te botiela motema na babible batelefone tala bedemo wana baye kobloke nga bazokimisa nga bible donc naofina ezolongwa tolongwa wana mama na likambo ezali nini bandeko na nga nayebisaki bino témoignage na ngai boyebi témoignage na ngai nakotaki prière na nga na prière na ngai ezalaki na jeune wana nabengaki momumbu na ye na bitomata ngomba parce que tokende koluka nzambe nde abiso ava pas de problème tomata ngomba tomataki ngomba na servante na ye tobandi koluka seigneur Dieu m'a fait grâce to tokabwani nde tobondela na butu na tongo nango tobondeli na bamidi baprès-midi navanda ye na kiti ka nde navandi awa navandi nanga na se nabandi kobondela eloni nazobondela nayebisaka bino tolinga Rebeka soki bomona nga na TV servante de Dieu elobi te naleki yo oyo ozosambela na ndako nono tonga nazalaki koyiba ezalaki na bato bando osambela nzambe baservante de Dieu bazalaki tonga na obanga nzambe te na ekobo baservante de Dieu bazalaki mais bakoka mpe kominimize nga bamona mpe moyibi mobolokuta mobalongba kuna mais Dieu m'a fait grâce à sokolinga komisinga lelo mwana na ye ozo comprendre tout comme que yo pe ndongo ozotala nga oyebi nde etinda na yo te oyebi mission na yo te matisa vie de prière kota na profondeur solo na molimo mosantu opé sur identité spirituelle oya yo pe musala na je crois pas que le Seigneur t'a envoyé pour obota bana kakesili na je crois pas que le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour ka obala na mobali pour remplir les terres pe atinda ki ka olambela ka yo repasser bilamba bana je crois pas ça il y a quelque chose à toi yondo yebite ozomona nandenge to ignora kango nande to mona to kokate nande to mona to tangate nande to mona to amayele mingi te makamo isinga amayele mingi l'inspiration de Dieu aussi ça peut t'aider à comprendre d'autres choses et tu partages à d'autres personnes le Seigneur est bon c'est l'essentiel kaka yo se donner à tchayo limbonaye à salao grâce pas salao bolamunaye pe alaksayo mission na yo sur cette terre okoki kolobate bato nyonso babengama te mpo baédifie bato bato nyonso babengama te mpo basalaka partage na bato mais zala sirke natunaki nzambe nzambe alobi wi nga mosala na ngai ka nabota bana ndenge Rebeka nabotaki lokola nazokima mbangu nabotaki ebele Dieu m'a fait quand même grâce omona nga lokola nabota te mama journée na boye na mama bana 5 vous comprenez na mama bana 5 mais Dieu m'a fait grâce apekisa ngai kolia bilialia abisanga so boti kolia mingi to koya munene nde mona ngai asalanga ngolo ndoto alakisanga wana kolia kaleka te oya munene nde na tikala boye osomwana garda taille na yaka mabeti na kolia leso na boti mpona pafuka te na tikala kwa mwana 16 ans amen mais zala sirke nga Rebeka nde naza boye na bondelaki nzambe na tuna nzambe alors kisanga musala na ngeza kaka na kombolaka ndako nakendaka oyo konettoyer bamindele pe nasala musala bamindele kuna zomona c'est ça pe nzambe apesa bato mutu mission na ye na mokili oyo ozala nde sire oyo ozosala eza oyo nzambe apesaki yo oui Dieu m'a fait grâce bandeko botala mama na vision oyo kekoyede bino ekoyede pe libota na Sion munene peuple de Sion oyo azobika makambo ngai nazobika bandeko navandi nazosambela na biseigneur obenga nasalela yo kandi nazali na mai na misu bandeko nanga bokanisa te Rebeka avandika awa mpona loyenge avanda atémoigner nalaka nzambe soni nanga lokumu na Yesu me nakoma ekolukela nzambe baregion ntango ekomaki ke na témoigner nakoma oloba nzambe na otémoigner na kati ya pasi te changer citation na nga établi nga bongisa nga nani pesanga nazala stable mpo nga nasalela yo nzambe aboyaki alingika nasalela ye na mai na misu j'espère bozo comprendre siko ntongo atindi maloba boyebisa salela nga asala mosala oyo nga nayebisaki ye asala bandeko na nga
nakome kolusela matena obi nzambe siko na osalela yo bandeko na nga kana ba condition au Seigneur ata yo moko ekosimba te pesanga na mukanda pesanga na ndako pesanga boyi pesanga bo nakome kosenga senga nzambe bisenga senga ne nzambe musu nakome bisa nzambe siko to nzambe ekopesanga ndako na binzambe esika naza na chambre na osalela te oyebi déjà gardien ndenge azala na bato nde babeta koroko ntango nyonso ekosimba te nde nzambe ekopesanga ndako oyo nazali to nazwi ndako nazali bandeko na nga nzambe nayebisi nzambe nzambe ndako ya monene eza nango bien me naza na kiti ya ovanda te baninga oyo omona te bana no to batemonako bazala na kiti bavandaka bandeko boyoka témoignage trop profond très délicat na evandaka ya molimo na nzambe abimisi ngai na pima wana eza ville ya sika excuse baningi bayela biso awa molimo na nzambe abimisi nga ntongo molimo na nzambe abimisi nga bandeko na bimi nazoka etambola kotambola na baluki bo avenu oyo nzoka esprit de Dieu moto azomema nga par rapport ya raison napesaki bana nomona basalelaka bandeko baza na bakiti bavanda nga na ovanda bina salelo papa mokolo osunga nga nazwi mbongo nasombi kiti nde navandi na témoigner yo bandeko nzoka nzambe alingaki na témoigner po édifier kaka yo etelemisa na makambo olakisa nga epeso mayele amen bolanda témoignage oyo comme ekoti Saint-Esprit akoti si témoignage par rapport au na ngai na loba nde nakei bandeko na nga nabimi kobima nakei bandeko nakei kuna nakemona kanape ya monene eza moni kiti oyo navandi omona navanda ko nga nayebisa bino na otémoigner vérité na kotrier eloko te na osalela nzambe na nga na vérité botuna molimo mosantu donc nakemona tala kanape ya molai mondela kitisi yoyebi déjà boyebi na poto ndenge babwakaka biloko bana na nzambe namoni kanape ya bien bakitisi nga nga nazoluka kiti na bina na mbongo te yo ozomemanga place kiti ezali mama natala boye nzambe atie de bana mibali moko mibali bambinga wana yaya na leki batelemika pembe na kanape siko nga mpe na binzambe soki eza volonté na mpe yo naoluka kiti yo tieninga kiti na balabala siko nga naoyebisa nzambe bana oyo bamema kiti oyo simba motema na bango nayesi bango papa ndako na nga eza poye na explike bango ndako nabi eske bokomemelanga kanape oyo na ndako na nga naza na kiti ya ovanda te bandeko bana mibali wana babi wi tokomemango bandeko bapora kanape oyo en tout cas eza vraiment molai so nakolakisa mpe mpona tie bampule na ngai mwa esalanga mwa jare kanape oyo bandi awo evandi ti kuna place mwana nga telemi kuna excuse nakei kolokota yango kolokota nzambe atie mutuka apo akitisa kanape kaka lokwanga naoluka kanape na mbongo te ake kozwila kanape kolokota bandeko nazwi kanape bapora kanape baya nango bamata nango escalier bandeko kukuru asitwa là-bas baye na kanape bandeko bamatisi kanape batie na ndako ngabi c'est-à-dire dabengi servante de Dieu ngabi oyokaka ntina naoyebisa papa na osalele na ovanda wapi abi ngabi tala makambo asalaki esimba mondele moko boye abimisi nga na ndako awa ntina akei kuna namoni mondele wana nde ya kitikiti mpe atelemisi bato mibale wana bamemi yango baetika ngo na ndako wana mpe baodiro balobi bakozwa te madame tozwa na biso te basimizila bakei na mpe bango mai bakei bandeko yokangaka mpona témoigner te boilanda témoignage bien bokoseka mpo bocomprendre que Dieu est bon Dieu est merveilleux mpona yo ozala édifier Dieu est capable de tout Dieu est capable de tout nzambe ali nasaleli na mai na miso nayebi te pourquoi bandeko nazwi kanape nabongisi kanape bomona boye ngabi te nzambe na nga bomona na kanape ya papa bino ayela ngai na ndako boda papa anga kanape yaya balokoteli ngai témoignage basi zoyemba témoignage mama olinkala sala nzambe na bomengo boyoka témoignage yokanga to nazwi kanape nakomi sute nzambe nga to nalanda ba témoignage baninga to nalanda mateya ya voici l'homme moko mona moi fleur wa tia na sima wana esalaka mpe moi genre na ba vidéo mo esthétique ngaka nazwi ka kanape na saleli ka simple boy pas de problème na ndimi opesi nga kanape boyoka bien na ndimi openga kanape nzambe zwa lokumu mais no bana témoignage so nazwi mbongo nasombi ata mwa fleur mo mpe bien na ti mpe mwa nsima esala mpe mwa genre bandeko na nga esala mpe mwa bien papa ngwa nde na otémoigner ntina ozwa mbongo nzambe ayebi moto apianga mbongo na minute aza na ye te bandeko na nga eske bosososola
nana okabela ngai nana koyedenga mpona somba fleur mutu aza te nzambe abisava ngai moko nzambe akesimba mundele moko bosoki nani akitisi fleur bandeko bozolanda témoignage nzambe akoti témoignage ngai azalaki na mamusuna abetela bino nzambe akoti témoignage botala makambo seigneur asalaka alakisa biloka monene na ye mpe nguya na ye bakapasité na makoki na ye baposibilité na ye bandeko na nga baservante de Dieu bandeko na ngai est-ce que nga mpe bobengaka collègue est-ce que na genre bozala collègue na bino o collègue mobimba bougeaka ninganaka attendez assis-toi excusez assis-toi maman ya attendez est-ce que vous tirez par bien ma collègue na bino que Dieu m'a fait grâce ou bien bolongola ngai so bondima nga nzambe azoka akembo bozo comprendre bondima moninga eza te kapwa ninga na nde boboyanga to na fosa ndambo nde boboya ngai bozela o nzambe osali yanga bokopisa collègue na bino toseka bandeko molimo na nzambe navandika na ndako nde nakoma kotemoin kaka bafleur nayebisa servante nenga mama so nzambe asunga nazwi mbongo mokono ozwata mwa mbongo nasombi mwa fleur natiata na nsima mwa cadre mo esa mpe genre boye témoignage ata kuna mpe na elo te témoignage ofesa mpe ka bongo fosala mwa genre bandeko nzambe abi yo ozoluka genre na makambo na ngai ye ozolukela ngai genre zela molimo na nzambe bandeko azwi ngai na ye ave vili osika bandeko na bisa bino molimo na nzambe abimisi ngai so ndenge abimisi ngai akende na ngai na balaba mokuna nakezwa kanape mama molimo ya nzambe esprit de Dieu ndenge emema nini babengaka ni prophète Ézéchiel l'esprit du Seigneur makomasa apporte bandeko na bandeko kenda komi na balabala mosusu kuna nake komona fleur oyo bozomona na nsima bakitisi est-ce que bozososola témoignage est-ce que vous avez fleur papa le côté qui est bien la binomo fleur au bozo mona ne seigneur a memingai mundela zu fleur ne ya mama ta na fleur bandeko eza tina makoliza bien ba fleur za kamwa talo wana mundeli ka saint histoire côté lié nzamba côté lié boaka fleur pour moi kimia boaka fleur pour moi nanga lokota avant da wana pesa nga kembo ninga témoin nanga soni nanga lokumu naye bandeko to na moni fleur na lobi nzambe loko na mbongo te yo nde ko mbuchela bilo na nzela donc simbi pe mutu suso kitaka fleur oyena ngaka apo na zwango bandeko na tombola fleur a kilo na tana lipeka j'espère eza ba bozo mona eza na bozo mona pe na ba ya bansete tina se bandeko na pora fleur oyo na tina lipeka na kete déposer na sima ngana bité esengi ka cadre na témoigner mokono kozwa mbongo na sombi cadre na tie awa nde na bandi témoignage bandeko mowumbu na ye oyo nazalaka na ye servante na ye nzambe akoteli mobali na ye aye kozwa quelque chose o mama Rebecca savanga bien nazalanga bien o papa na awa na ndako aka papa kanisi yo alinga tielo quelque chose ngabi bon o ngabi pas de problème na pesi kombo papa ekozwa mbongo atindelinga mbongo bandeko mbongo mobali natindela kinga ezalaki mbongo epermetaki ngai nakende kosomba na bilamba ndambu nasomba pe cadre o natiaki na débit ya telefone nini ya témoignage nanga bambolo na bino ba peuple na bino peuple Israël ekolo ya Yakobo lokwa na kanga moko te basinzili ya kolo bazwi po cadre nanga pe ba mwangu ningisi yango bapasola cadre na ngai o na bandeko obligé tata na ngai bandeko na lali na butu nzamba ekolotanga ndoto abikende place intel kende kosomba bilamba kuna bakote ko bilamba na priboy bandeko na kumbana na mbongo mombu na pesa kinga mwana mobali na ke kosomba ba moi quelqu'un bilamba parce que boyebi ke na tika nyonso nde bomoni na témoigner bino na kati ya babagi wana na okende na babagi wana minene na 115 na zemi na zaki oteka pe bilamba ezaki ya bamaputa na tekaka donc na bilamba na ndako na nga ebele na lobi ebele ngamo na ndoteka même bilamba na nso ya nzoto na vandi comme ebele na kangiso na tinja en Afrique bateki yango na zana bilamba ebele kuna me na tikala komema bilamba pe na zwa quelques robes boyebi bato ba vivant na vie ya libanda na 115 totambola kana quelques pièces bina bilamba ndambo bana na yo ndambo sala ka valise moko okende nango parce que oza na place okete obando changer ka yo mona ndako mutu azana été bandeko nanga nzambe kosala nga grâce na kezwa bilamba wana te mena somo mwa quelques bilamba on a bandelaki bémission. Est-ce que vous avez un témoignage ya monene na nzambe ya grandeur na nzambe na vie ya sœur Rebecca bandeko na vandi
pardon, n'habite moi na pas à côté à tout inga, n'habite soit à côté Seigneur protéger kaka. Navandi ba calme. Navandi bandeko na nga kovanda bandeko na ngai bolanda témoignage na ezana ndeko na nga moko mobali azaka bato ya ba media kuna abenga bise Rebeka omoni ba image ezana o bien meza molili fuko luka nini ezana mwinda moko batiaka na action boy mwinda mama na lina kata témoignage nga bisava na molili pe bo nfuna luka mwinda papa na mbongo te funa luka mwinda fo pesa nga mbongo na luka mwinda pona somba nini oyo éclairage et lumière ils appellent moi clair ils appellent moi bien et na obima flou ama molimo na nzamba liko lukanga ba raison te Saint-Esprit le Dieu puissant nzamba za na nguya bandeko yo za na pasi yo ka témoignage nanga vanda ki mi asala confiance au servante na imbaka nzamba lole et j'ai confiance et travaille confiance avec le Seigneur va t'aider papa ba maman bolanda témoignage na vandi pe bonga bien fu mwa mwinda souci mwinde komo matanga na motema mwa mpule sa mwa jar o baninga comme yaza muntu o ya ba media baza ba cameraman ayebi ke na bien balobe na leka donc ba edaka batu bandeko na ngai bayebi ke fo tia mwa mpule abi o Rebeka fo luka mwa micro pezo na bité soto ko lokota pe micro bolanda témoignage bandeko na nga na vandika bo souci pa mpule komo mataka pe na tia mwa mpule sa pe jar na bima pe mo elongi mwa bien te mama bandeko na nga boka témoignage molimo mosanto alingaka koyoka nga na bekitili te na makambo ya témoignage bandeko nazoyebisa bino botuna le paraclet baservante ebele boya na molimo mosanto botuna ye bana na nzambe bana bandako botuna Saint-Esprit o Rebeka oyebisa bino je vis la main de Dieu puissant dans ma vie bandeko molimo mosanto na vandika na kiti na nga na butu et comme ba 18h bino boyebi to na hiver ba 18h vers 19h molili molimo na nzamba tienga karane asala nga bima nazwi na bimi na bandi okende njela na okende bandeko nga na bino toyebi te na bandi kokende ya beya na bandi kokende na komi liboso kuna musika bandeko na kota na veni kokota na veni e balamuki biso mutu mususu abapelele ya lelaka bandeko tokata témoignage te meto kende mbang bandeko na koma kuna mundele akitisi mwinda ya ba caméra o bino bosalelaka o basalelaka la ba projecteur donc ba o basalelaka ba écran géant o ebetaka wana filmaka o kosalela ba vidéo bima bien mundele akitisi nga bi Seigneur na bandeko kama na lokota mpulu wana nga bi Seigneur soki eza yo ekopela nazo seka bandeko nga siko na raisonner ndenga amemanga na zwa kiti ndenga amemanga zwa fleur siko na raisonner motema na ngande ya souci wana mpulu mataki nga éclairage ezala bien ameminga na zwa mpulu bandeko na ye na ngona tia mpule peli yango ya mpule na bino ezopela oyo esengo te bandeko na peuple de Sion esengo na ye na bandi koseka na bandi obenga baservante no bapembe na bibota témoignage ya na makambo témoignage nzamba lika na vanda wana so na nga lokumu na epesama tala makambo nzambe asali bandeko tokende mbangu tokata nzambe mutakoti témoignage na gela betango te bomona ke nzamba bolingo aza puissant aza monene bandeko na ngai boyoka témoignage lisusu oyo nzambe monisinga na vision lobi bandeko boyebi bino nyonso tolobaka bisika na nyati epesa melanga po ekomama na bible bisika bokotia matambe na bino ekopesa mela bino amen elobamaka bongo te eza bongo te eza bongo bandeko eza na bato mosusu baosufri lokola nga banyoka mape lokola nga oya poto mukanda te bana bazwaka ba droit te ozo souffrir ozo nyoka mozo doko ozo kembo comme na via mantolo ya obenga moi ya na ngai oleliselaka batu singa ozo kemba ninga na bande ko kemba posiko na okemba souté par sa grâce quand même tondi manzambo osanga ngolu bomona nde na ndo kemba kuna na ndo lia biete na débit mais bomona te matame mati na 3 cantines na sombaki ya 3 cantines amen na lakisa bino boseka boseka na lakisa bino preuve mo bandeko to témoigner boseka te oh témoignage c'est une grâce que le Seigneur nous accorde bandeko na bisaki bino oh nyonso ebike na difficulté na mbongo sala provision te ko nyokwa mateya ya sekele ye mama Rebeka ameminde sekele ya bayo bazali na mbongo te ya kosala provision ya famine bandeko nanga comme na kola na pasi na Afrique na yebi sekele ya potopoto wato changer mwa mungongo poto sa publicité
tobeta témoignage namonaki mais toseka mpe quand même ndambo bandeko na ngai botika bomona sekele nalakisi bino te na bosekaka navandi na binzambe na ngai bambongo osala provision naza nango te naosala ndenge seigneur papa naosala ndenge bandeko nabi kufa so nimona pasi papa nayebi sekele na ngai esala nga genre ebimisanga mwa matama miku ekotaka bandeko nakei kosomba saki ya masangu na nga bandeko nakaboli na bakantini oyo omoi bakantini oyo ekomi ngai ya potopoto ya masangu mpona provision na ngai ya famille ya 3 ans soki nayebi te so esala 3 ans selon nde toyoka bandeko ya ngai nakomi na kantine oyo ozomona eza monene nakomi nango eza ekomi combien de kantine seigneur oyo eza 3 saki mo ebimisi nga 3 nakomi lokola na 7 kantine vanda na kuna pado ya okota obebisa biso témoignage 7 kantine oyo bandeko ba servante de Dieu ekomi nga 7 yaya na bonga profusion te na bandika na potopoto na beti mwa potopoto na tiesuka na bwaki nguba soki mape kozala te na meli na kati ya famille wana bokopo ete mkoto komona se Rebeka itala munene potopoto donc musika te mama nazala ngo te potopoto na sombika potopoto na ngaka na ndo bomanaka na potopoto na ngai potopoto ça va to seki déjà na laksi bino sekele se Rebeka la tsabiso ba sekele te na laksi bino sekele ya sokole longi po longi za la ka o swembo na laksi bino sekele ya santé na ngai potopoto bandeko Saint-Esprit nini alakisi ngai tozonga na mama na likambo wana lingai to sekandam bandeko na vandi na bandi koyebisa nzambe na kosalelo na mobondo te na koservir yo na malédiction te avant na kota na mission pesa inga ya repentance na banda kote ya batu na simba bible na ya mabe na ya luka na mission na nga na kosalelo na mobondo te fo sokola ngai papa yebisa na famille na nga tinda ange akebisa bon bomoni Rebeka aza punda ya nzambe nzambe fo matana mkongole po azwa kembo alors apesi biso ordre bon libérer punda oyo bo libérer na bandi kozwa nenge histoire wana nzambe apesaki ordre bakende kozwa punda wana babi mokonzi aza na posa na bafongoli punda baye na punda mokolo jour ya Jérusalem mama na bien ezaka mokolo wana ti oye nga mandala la le Seigneur abanda ozwa kembo na nzambe nga lelo prison nyonso batianga na zobima parce que yo fozwa kembo na vie nanga soni nanga lokumu na yo nzambe fu yo tombwa na vie na bande ko to témoigner ka muke to témoigner kana makelele parce que eyeka mabe moyo okate ate ozo comprendre coucou bonjour so ou bien otenga mana tiki voix mais to silisa vidéo ezate to chika bandeko na bandiko témoin na bandiko ya mabe na kati ya prière bandeko boyoka na ye mabe na kosalelo na malédiction te bato be ba servir yo na kati ya malédiction na kati ya ba condamnation mais ba osalela nzambe jamais bato babunisa biso bato bakanga biso baleki na makasi te ngalelo punda o esika bakenda ko tia Rebeka Seigneur na fongwa ma vie na nge fongwa makamu na nga efongwa na ebima nga na osalelo na kati ya mobondo te na malédiction te Seigneur kangolanga na bandi prière na bandeko na bandi prière punda kati ya jeune bozobonde nazobonde na bandiko ko pesa ba maloba ba déclaration na bandiko bima na ba prison bande bolingise ka yango lobi ser moko bina mama ko sala kandeni ko to bana ba mike o témoigner na vie na vivre ndeni na école na ba olala raté o sala kandeni bande ko ka boende na osalila nzambe alingi azwa kimbo kaka lolenge o to sala ko boni tika to pesa ile kumuna bande ko nanga na yema be na bandi ko loba na bandi prière bino binga na yulu karboza to banda ba prière en ligne bo s'abonner bo partager to banda ba prière na biso en ligne bandi ko na bandi ko loba punda fois à la libérer na ndo pesa ordre na famille na ngai sika nyonso batianga le Seigneur a besoin de moi de les services Seigneur nzamba na posa salela ngai toi na servir donc bango bana droit ya okanganga bana droit ya koboya bana droit ya koloba non ya aza nini Seigneur, tu as dit que j'agirai qui s'imposera. Donc, nous devons s'imposer dans la famille, dans la qui est prisonnier, dans la hâte. Parce que vous pouvez ordre libérer Punda. Ou alors, on a Rebeka na Punda. Seigneur, il faut matali kolo nango Joachim. Seigneur, na bandiko bonde na bandiko. Na yemabe, na yemabe. Na bibisika na niata baninga toya na bango banda kala. Delo dizango na zo kebeta Seigneur. Ata mukanda te lo kote bandeko na yemabe. Nzambe vi nanga na bona nanga ko servir boy. Na bona nanga ko servir na ko lela lela. Na ko beta rabat matolo. Bat bakabela
anga oyebinga pe bien naza paresse te na bandi koyebisa nzambe ba capacité nango naza nango ba courage atia kati na ngai ndeni asalanga ngolu nazwa mbongo na ya na mboka ondeni na banda kolango ba 5 ko kende banzunga koteka oyeba capacité na ngala ko vanda te na salelo prière ki Rebecca nzambe sunganga pesa nga mbongo na ndenge nini yo ebinga déjà na lukaka alors Seigneur c'est le moment mandeko na bandi ke mabelo pesa melanga na bandi ko zo possession mabela France na bandi ko zo contrôle na yaki mabe bandeko nzambe azolakisanga oyebi prière o vection balobaka bisika boniatie pesa meli bino nzoka mama calme ko bandeko na ngai na témoigner te bana na ngai na témoigner bo la pe calme bino bo na mama bino bandeko na sisaka témoigner nini oyo vision oyo édifier bino bandeko nyonso ba vivre na ba vivre ki na citation na to ba vivre na citation na ngai ya ba kolela lela bandeko bosenga nzambe bosokola makolo nzambe afongoli nga siko vision na ekomona vision na makolo na nga nde biso totambolaka bisika tonia kimia ko nzambe apesa bino kimia ndenge alobaka bisika bonia tie pesa meli bino bisika bonia tie pesa meli bino bandeko nga place na niataki mo pesa melange eza te pona nini bandeko oyo ka secret na bimaka batiaka nga banie na makolo bozolanda donc malédiction nazotambola nde na malédiction oyo kendaka koluka musala na société bazwaka yo te bazwi baninga yo kendaka osalaka makambo simbaka te yo échec elata na vie la yebisa nzambe afongola misu na molimo mona nini yo esalaka ki ba rejeter yo nini yo esalaka epesa melo te esimbela yo te ngai na yaki mabe nzambe azolakisa nga na bapie na nga na batalon na nga place toniataka boye nga naza na banie na doki na libabe na lisuma bango batia ngai do bisika nga na niati ekopesa melaka ete ya kanisa bimi mboko ake France koto ake kuna ya ko souffrir ya ko nyokwama ya ko mona esengo te o baninga bamonaka ye Rebecca ko monaka ngo te balakela na faux famille pirate oyo donc babwakelanga masuma donc nzamba ya fungolanga misubwe na moni ngo na bia bon quelle révélation quelle vision mama eto chaka pose tochaka pose po ye mabeba mbali babundi yo te poser une question mama Rebecca sala ka ndenge nini uzomona na calme yote yaya kimia to silisi na biso bandeko na ngai bandeko bisu mebimaki na kabola bitumba mosala la nzambe oyo tozobema ebebe te Rebecca tika bavatire vidéo déjà facile la po baye mabeba mobendo na bi kende bade to cha poser na que vous comprendre to bande ko luka Bible obi chercher la paix to bande o luka kimia bazebele baza 5 boma moto bandeko ongaire nakenda luka musale simba kate frère nakenda kokocha ba dossier simba kate mboka baninga baya bazozwa vinga na zwa vite bandeko yo bimana ni na famille eloko ni yo bimana yango yo bimana masuma te balakela yo te babokela mauvais sorte botutu te bandeko matambe nangesike ni ataki mboka eza malamu me faut eza yanga Rebecca na bisika na uchi na bimana salite na makolo nde nzamba lola to suka na biso bandeko po témoin nini yango ki musika te nde na bandi kobondela yo kanga pe comme na yaka mabepe nga kanda na bandi kobelela moto molimo mosantu ekite zikisa biloko na molimo abite les o ezali kamba moto te o eza Rebecca longola nde yango de to bandi ko longola basalite comme na kina mombu na benge ngabi atala maman na révélation Dieu nous a accordé amoni singa na vision atali singa nde na yaki mabe awa tala makambo na bande ko sambela tala bi inspiration makambo yelenga na bande ko luba tala nzamba funguli miso molimo ta makambo na moni na makolo na batalo na na se na moni botutu basalite yango moni ozoli la place na kenda esimbela anga te yo ni ata mabela mboka no ni ata ngoni tanini foza la paix to pomboka na pesa mela o mandiko ozwa contrôle mabele ozwa possession mabele ozwa délivrance ya yote eko simba te bandiko ni na bandiko sala na bitala molimo abito longola na bandiko longola to bandiko longola to longoli basalite wana na bandiko sokola makolo na ngai
bandeko bozo comprendre na sokoli sikope makolo na makila na Yesu nzambe ayeko sala nga grâce na vision na yeko mona mon escalier boyebi tina escalier na escalier na nga ya vie pona mata batie lisu bakaka ngabi do bato bolingo tala bolinga otika nga te tala kimia na kombo na Yesu boza motema malamu bino bokenda opesa badona bofelenti ngape ofele de père et de mère boyinanga sala binoni boli ko chikanga te nzamba motema malamu nzamba motema malamu ndenga lobi la Bible nzamba motema malamu bokomponde motema malamu bono finga ngelo mabe tala yelong lokola ndoki moko bozo so kindoki bozo changai njoka yo yebi yo moko mtu andoki ya mozo so kindoko zo la cha muninga nzamba bikolela te mwananga elongi ya mikuwa ona lingo banda nango bat bayeba nguya nanga bat bamona bolingo nanga ilikolo na yo Dieu le Dieu d'amour Dieu le Dieu d'amour okamwe Dieu le Dieu d'amour wana to bo la musanga bandeko wa ba ola musanga bandoki ba mape babimo ba mona mwa mosa ya kitoko chocolat bandeko ba tie molimo agitation mabe ba ko tie molimo bisuba asuba kapo babalanga te un jour bolinge bosanga ndini ngabi no bwa mapeto sekana wana sko na lali bandiko nanga wana sko bango mbali nini na be membre famille na mutu nae bokopo na mutu nae wana sko na lali bandiko sko so na lali ba ola msa Rebecca ba ibango bat pasala nga ba je wana sko ba ola msa Rebecca la muka sko bandiko wana sko to sekana wana sko so na la muki bandiko na santi koto dio so na polinga bi so na telemi ba oyeba nzoka kindoki na baba sakinga na kobi misango ya mukete tale ke tikuna yoka ba Rebecca la muko subi natali bongabi ba muteme pasuki mutema mawa susi wana nabi nzambe na se suicide na mela poison na keko se suicide bandeko nzamba bi non je suis le Dieu de délivrance appartient à l'Éternel. Invoque moi je te réponds, invoque ton Dieu, tu attends quoi? Invoque ton Père. Elle a besoin que tu invoques. Quand tu as une invocation, invoque, moi je te réponds. Et je te montre les choses cachées, Ba komi sanga Rebecca, masuba nangai, basale la kango, bam kindoki na bango, mituka na bango, ngande carburant. Omono kola kananda kuna famille, batamite mamabe, bakenda bakindoki na bango, bakisi na bango, bakomi solo kwa yonde carburant na bango. Luka délivrance. Bible lobby cheval est équipé par les jours de la bataille. Na lobby bien, yo bongisa. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. À l'Éternel. Le Seigneur, je l'ai invoqué et le Seigneur m'a délivré bandeko. Njembo mona saki na babanda ngona français. Ils ont dit maman na likamudimbo. Ils ont dit Seigneur na chapozi na luka bino roboseka. Vous comprenez makam français ça là na luka bino nzembo na yembe la bino ngona français. Et randi momo ibanda na français. Mais na bando yimbo na kitoko nzembo wana mais kiminga bandeko na français ala ka bo isimsa nga touchi tozoko ya mona na kangama na langue na nga Molière nzembo na sike banda na français na lingala so na zona okomango na yembela bino na yembela bino ka moko venez voir ce que le Seigneur a fait dans ma vie, venez voir ce que le Seigneur a fait dans ma vie, même bien. Biso bata mingongo mineto ke na banzemo kana kwa na bavantir na yemba bien na bebi sanzemo batu ba portenga plainte bande kulaga nzamba kango botala penda ta yo mwana boye tokata nzambe alola azwa ka kembo na wasali na bomo nanga mais c'est calme ko calme dans ton âge tu fais des bruits Zomon. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu m'a fait du bien et je le témoigne mon Dieu. Je témoigne sa grandeur et sa puissance. Il est puissant, elle m'a délivré dans la puissance du ténèbre. Amen, bandeko nangai. Bino mozo comprend que témoignage à l'élo. Mais Zaki matata. Donc il y a ba monsieur na madame Bazalaki awa to participer ka bona ngulu na Nzambe. Nebi ke bo comprendre boza ba mama bobota, boza sko bino moko. Skozo bandalita to loibiki ocheli ka balali mais mungongo no comme eleki munene olamusi bango baye ko kanga yo kimia na Nzambe. Alors nanga sala prière na suka bo comprendre kaka Nzamba lola aza na bino bo sala confiance na Seigneur
Bossa la confiance dans mon limo centre. Les paraclés va vous ouvrir les yeux et vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ça marche pas et ça va marcher dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Votre Dieu est vivant et puissant. Invoque le Seigneur et le Seigneur va agir. Amen. Oh, le Seigneur m'a fait grâce, bandeko. Talaka bola mon nzambe na vie ya moto. Akangolinga. Pona kangole roloko ni kuzanga. O tozo luka o ekoya nango. Mais l'essentiel, aux alandés délivrés. Aux hommes, pour simba biloko, wana posséder, on peut oye ba vérité. Ya batu bazo bundisa yo. Nzambe wana asala binongolu to sukaka awa. Ya na pese loko mesimbi kate na kalme na je marché. Nzamba lola za na bino ba yo bimela nga ba kota awa. Bye, je vous aime beaucoup.